Bambote na bino balandi ya émission na biso, émission chrétienne Tombola Yesu likolo na nyonso. Topesi bino bambote bisika nyonso bozwami. Émission na biso chrétien oyo totombolaka Yesu Kristo likolo na nyonso ebandi. Tosengi na ba chrétien nyonso bokota boyoka lisolo ya témoignage oyo, témoignage munene ya ndeko na biso ya mwasi, maser na biso Enies, makambo oyo akutani nango na vie, makambo ya minene. Yango wana tosengi na bandeko nyonso bokota vraiment toyoka témoignage oyo vraiment eza ko fortifier pe eza ko bakisa kondima na ba chrétien nyonso oyo bakolanda témoignage oyo. Tosengi na moto nyonso a partager video oyo po na ba chrétien nyonso oyo balembi bazwa makasi na makambo oyo bakoyoka na kati ya témoignage oyo ndeko na biso Enies akutani na yango. Kobima Nzambe atomboli ye na carrière musicale mbala moko na bataki na komekama ebandi. Yango wana ezosenga ndeko, il faut ozala enseigner, il faut oyeba liloba ya Nzambe malamu, pe il faut obondelaka na solo, osenga lisungi ya Molimo Mosanto nde okolonga na babitumba oyo soki eyeli yo. Kasi soki oza kobondela ya lokuta, oza lokolo moko na libanda, lokolo moko na kati, na tangu ya komekama boye ekoyela yo, okozanga bisika ya kokima, kondima na oyo kokweya, pe okokota na kati ya makambo oyo bakopropose yo, okondima yango na lombango. Ser na biso Enies akutani na makambo ya minene, komekama oyo ya makasi ezalaki penza diable. Soki Nzambe asungaki yete alingaki akota na système, kasi lokola atambolaki na Molimo Mosanto, Molimo Santo asungaki yango. Ndeko chrétien bisika nyonso yo zwami, tango lingi kobima, il faut tika kobima nuna maboko ya Nzambe. Il faut un chrétien otambolaka na kobanga Nzambe. Eza vraiment très important na ba vie na biso. Émission na biso oyo ezali émission chrétien. Totombola Yesu likolo na nyonso. Tombola Yesu Kristo likolo na nyonso. Nde ezali titre ya émission na biso oyo tobandi pe oyo toza kosala. Tozosenga na bino balandi bo s'abonner na chaîne ya YouTube na biso, bo s'abonner vraiment, bo pesa biso makasi, bo soutenir biso. Yango wana tokozwa bino tante, totiki boyoka témoignage oyo bino moko, après tokutani na suka. Ndenge Bible eza koloba, ndenge Moïse atombolaki nyoka motake na désert, esengeli mwana moto atombwa malelo. Bible ebisi biso ke Nzambe atomboli kombo na ye likolo ya bakombo nyonso, kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso. Yende abikisi ser na biso Enies. Toyoka témoignage oyo, makambo nini ser na biso akutanaki na yango, après to okutana na sima to commenter, to landa témoignage oyo. La fille, parce qu'elle a dit, bah, moi j'entre avec elle. Oh, mais je n'ai pas aimé ça.
musicien. Effectivement, mais ma musicien, a comme moi, yo morote na poto. Ba comme ma yo na groupe no mobimba, ok, travailler na poto. Il y a un logo morote kabolo na boli wa Nzambe. Oyo tia bazo proposer, o se ka kuti yango na kati na yo. Tia beso ka kuti logo na kati na yo te, a ko proposer logo te. Tia ba ya pas n'importe qui te. Partagez un live et montrez-nous un message. Directement dans Kikati, je me suis maîtrisé. Ok, d'accord, Tokota. Tokota, il y a un restaurant à classer sur la piscine. Ma mère dit non, ma bête, ça la m'a bongoté. Ma présence te dérange. Oh non, papa, ils ont dérangé. Mais pourquoi vous m'avez dit papa? Pourquoi toi tu m'as invité ici? Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne te connais pas. Pourquoi tu as dit le diable est malin, je vous dis. Méfiez-vous, ne pas représenter le. Je te ferai ça dans le commission. C'est Dieu qui élève. Nzambe sera élevé, Nzambe sera tomboli, là la ponga kimia. Amen. Je suis la privée de Dieu. Merci de retenir parole. Je suis la privée de Dieu. Nzambe soka bati apesio. Ya ola la ponga kimia. Merci beaucoup. Ola la ponga kimia. On s'en déranger te. Olia la kimia olie. On nzamba zo pesa ya yo. Okuta na ngo olie. Okuta na ngo te lala. On nzamba pesio ya yo. Et ça ne logo le ki nzambe na makasite. Et ne logo za likolo te ya Yesu. Et ça te peuple de Dieu. Yaya tovandi. Nzambe sala nga ngolu bato ba le kata par hasard. Na internet ba kuta na kata live. Sala nga ngolu. Na épargner ba kombo na bino. Nzamba sala nga ngolu. Tovandi na rememona poto dans 3 semaines dans celle tour à Europe. Dans les épisodes Europe et sur l'Engisanga. Ngana zaka na masine na quartier moko. Na zaka na masine sans filtre, bon sans filtre les arabiens. Na na masine te oh ya place à bien te na masine ya sifo pour la place à bien te. Nzamba yeke le retard place on a tu étais où pour oh ya le retard place on peut ça rabe fort. Tu n'étais pas là. Aujourd'hui Dieu m'a façonné tellement que tu as vu la gloire de Dieu sur moi. Déjà. Oui, j'ai déjà Katinanga. Tu m'as dit qu'on se l'a dans mon Europe. Laissez la bino, moi j'ai un concert à Luanda. J'ai un concert en Afrique du Sud. Alors, c'est la possibilité d'arrêter ma concert ou à Paris. Paris est à Pototé. Yo mutu ba simbi sa robe simba si balikola $1000. Écoutez-moi. Yo be mutu za otika Yesu po balakisa ko ba présent moko. Écoutez-moi. D'habitude dans le non et c'est la possibilité non il faut c'est la possibilité pour par contrat oyo batala peu placement et so là il faut en tout cas non il faut là si ça va contrat dans la zone déjà pas na Luanda ba ozelanga pas na Luanda so boza tombo na ka loboko tchabo pas na Luanda ba ozelanga déjà les 8 trobeta na Sinafrika na ozanga pas na Luanda na Afrique du Sud la Johannesburg ba ozelanga déjà le 14 na ozanga na Johannesburg ça va pongola biloba na Luanda. Il n'y a pas moyen de décevoir Bango pour le faire ça la tour et Europe. Non! Europe est un nzoto nanga. Europe est un bolanga la makila. Je suis la fille du roi. Je sais que j'arriverai. Mais si quand Zambazo me manga, loko aka loko tanga, akomi singa aw. C'est que ozo c'est langa lobi et les kyo na lelo. Ozo c'est langa lobi et les kyo na lelo. Bastade no etondite. Je ne peux pas abandonner mon créateur, j'aime l'onction. L'homme en question, après un temps, a télémi, Namoni a continué à Abimi a Fandi. On vous sert quoi, je prends de l'eau. En fait, à la vie, moi aussi, je prends de l'eau. Après un temps, a télémi a continué sous la carte, Abimi.
ngai pasteur na ngai mbote aza na kati kuna natali prophète achenga boivasi yaya kozala yesu eza bien tala lingaka yesu lukaka yesu tambolaka na yesu na nzoto. Je suis entré dans un restaurant. Ma restaurant oyo ezalaka ma place réservée. Na koti na kati ya restaurant. Je suis la privée de Dieu. Berger Manassé, faut okomela ngai eloko wana, je suis la privée de Dieu. Je suis la privée de Dieu. Merci beaucoup pour la malobopesi. En tout cas, je suis la privée de Dieu. Na koti papa moko avandi avec une dame avec mwana mwasi mosusu azalaki pembeni wana napesi mbote bonsoir na respect nyonso bonsoir maman papa oyo esanga alobi yaka avanda pembeni boye na respect nyonso na avance esanga nano mbote avovana nazwi loboko na nga na tandi napesi mbote nazwi loboko na nga gauche na soutenir parce que liboso ya mokolo bapesaka mbote tozwi loboko otandika aboye te epa mokolo basala abongo te nazwi loboko na nga napesi nazwi oyo na soutenir papa ayebisi nga lobi longola loboko osoutenir liboko pourquoi tu veux m'empêcher ce que je vais voir mon Dieu natomboli elongi natali ye nayoki kati na nga des esprits ebunda nayebisi seigneur nabi nzambe ozwanga bomwana ozwinga mosika ozwinga bomwana awa sikoyo soki eza yo ndo permettre nakutana na defi oyo yesu na otatola yo natali ye navandi l'homme en question azwi loboko na ye adépose nga l'épaule atuni nga ça va. J'ai senti en moi, c'est une façon de te neutraliser. Ah, si réellement je suis ta servante, si réellement na sali la kona bo solo, na lale la kona ba zamba ki star na tikala omona ngote na eba akute na rasta, na tikala ko lata mona nzoto te na eba ke na mosali na yo. Na zola lelo na ba sena ba luka na mabele pona ko luka yo. Tu connais mon cœur. Lelo fomi la kisa. Ezalaki na basurveille mibale bazalaki wana moko atemi moko atelemi boye papa nga atuni nga lobi apparemment tu n'es pas à l'aise nayebisi oui je ne suis pas à l'aise parce que je ne vous connais pas atali nga seki ayebisi nga lobi je vais changer ta vie na osalisi so tour ya Europe papa soki nzambe asungi okoti na live na nga oyo bongola motema Jésus revient réponds-toi makila nyonso ekotaka kisi te nayemba na banzembu na nga mbala ebele tozaka bato tokotika nzambe te fo bofungolela nga matoi na bino boyoka na bino bato wana live opo bandela akose prépare bofungola matoi boyoka tozaka bato bakotika nzambe te nabika bolamu nzambe na vi na nga nzambe amoteya malamu na dimension moko na vi na nga na libota na nga nabima na mboka oyo nayebana na façon nga moko nayeba te banda nde nini ekoma nde nini mpe ekomi boye mobali ya motema malamu boye otikisa ngai po présente ngai Europe quand je souffrais tu étais où quand je souffrais tu étais où ayebisi nga lobi dans 3 semaines namemo na poto yo moto ozalaka fi ya impression olingaka bato bamona yo osalaki bamona nga nalataki bamona nga nasombaki bamona nga ekute moi diable azalaka na eloko ya kopesa motu te soki diable aye koprésente o poto seka moni yo liboso aoke poto aussi longtemps diable ayebaka mpe nyonso te ye moko mpe ayebaki te na adana bacontrat ya poto yango alobi otambusanga nzambe da apesa ye ngango na adana baconseil na poto yango ya apresente nga nayebisi ye na lobi
Aïbisinga lobby, non, changer vie na yo. Au salon notre succès. Mais cette fois-ci, au salon succès accompagné. Avec l'argent. À condition. Au long de l'église des réveils. Au côté de l'église, n'a évité autant à comprendre l'église à l'Obaki. Mais ça, l'église, peut-être que dans le lobby, l'église, on va ça rebelle. Mais j'évite tellement. J'évite tellement. Il faut qu'on ait un prophète Nayo. C'est pas toi de ta famille. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Pognon soale salama. Répétez qu'à parole l'autre. Aïbisi la parole moi y'a qu'on répéter. Aïbisi na lobby papa. Parole l'autre ça a répété. Non ma ça je comprends pas au juste. Or que la personne qui m'appelait la téléphone, Kaza producteur, Kaza producteur T. Moutola producteur et papa wana. Aïbisi na lobby baninga le belé bazaka nanga awa. Moto anzambe six sabino biska bosa. Moto anzambe tumba bino biska bosa. Alobi nanga baninga no bazaka nanga ebele baluka bakuta nanga bazwa occasion te. Mais toi je regardais ton cœur, je vois que ton cœur est pur. Moi je regarde à l'intérieur. Mais c'est papa, est-ce que je peux partir s'il vous plaît? Abimisi terme moko na lobi au nom de Jésus. Directement na moni ba fille o ba tema ki ba surveille swana moko atalinga na biso mawa. Ebsinga maman ne me déçoit pas. J'ai des larmes yaya. Directement eloko e matinga na motema. Et ça parti en nzembu na na yembela bino ya. Nzambalole ne je sais boyo ka ngopino nyoso. Enise ye batela nzambe ye. Manyanga pardon batela bon nzambe. Ya parti wane matinga na motema. Ne bandi ko yemba ka enise ye batela nzambe na onde la kati na nga. Mais pourquoi permettre dans les canachemés depuis la bandi carrière, dans les posos dans les canachemés, pourquoi tu as perdu? Pourquoi tu es pressé? Ne pas faire ça pour bima kana trouble d'été. Na luki c'est la sagesse pour la bima. Et ça restaurant, ba fandi ba sur place réservée. N'abissé na lobby, il faut la bima. Na libérer bande konanga. Papa ebisinga lobby. Bazo kende la pinga bité po bazawana na sala bango ba okende chango. Alors bazana mutuka funa ke déposer bango. Abi je te donne $5,000 au pesa bango pas de transport. Ya transport ni na moya ville tiki ngasa ni na $5,000. Na fandi bo na tali na bitala tjabenda ka male. Jour ngo pe lekelanga nzamba sele ke jour pe na zalanga na bongo te piaka. Mais na binga eloko ko impressionner ka bina nga isaki. Boyo kanga bino bozala ka ta live. Eloko ko impressionner ka bina nga isaki. Ata monde a ténèbres basali ba tactique. Et ça ba tout musu mon na ke mutu aza mutu te. Je suis un ange on zamba longola likola ke tisi na se. J'accomplis ma mission jusqu'à ce que mission ngeko sila na longola mokili na kei c'est fini. Naza rasa bato ba roti kanzambe te. Voilà pourquoi nous sommes dans la live. À chaque fois vous vendez boluka bolo ba mabe ba na nzambe. Prenez le temps de prier pour nous. Tous on a besoin de prière na bino s'il vous plaît. Mokileze ya kopeba. On a besoin de vandi boye na ebi ke le samo mo zo na makuna. Directement libanda place prophète Azaki a constaté que na umeli. Nzambe ebisi botele ma servante en danger. Papa na libanda a démarré prière. Dès qu'on a un camarade qui a démarré prière. La fille a démarré prière libanda. Même si je ne peux pas toucher na bongo au niveau présenté là. D'accord si ma bongo wanati. Dans la voiture, heureux, place tout ça dans la ville. La route qui a besoin de transport. Je ne peux pas. Il faut la libérer. Non. Orobimanayo mais bandela kaka. Dans le moment où on a sur ça la geloté. Bandela kaka phrase rien pour moi, tout pour les autres. Bina bato boza boyebi ke bozaka na ligne wana. Parole na lobi boyebi yango. J'évite à reciter ma combo na bino. Dans le bas qui n'a pas dénoncé bino, j'évite ça. Dans ce monde où tu dois travailler, premièrement c'est pour lui. Et puis il a occupé. Comment moi je vais travailler, pas pour moi, et seulement pour les autres. Et à Daniel, il a combattu aussi Baboui. Moi je prie le Jésus, fils de Marie.
je prie Jésus-Christ de Nazareth, c'est le vrai Dieu que nous connaissons. Présentez-moi Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi? Amen, maman Sephora, amen. Nazareth nous stresser na forme de vie dans mon bimba. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Nayebisaki nzambe na koloba likambo soki motema na ngai ezwi kimia soki stress elongenga na mutu en tout cas na nde nazalaki na besoin na digérer le temps de la fin papa. Voilà pourquoi boyeki déjà na annonce bozosuscite bato bakende déjà bobouger déjà boningise boprésente bato yaya je suis un ange auti alola kita na se nzambe atindaka mpo na mission. Nakozalaka toujours comment pour le monde à ténèbres. Je vous préviens. Nakodepeupler quand na bino pour peupler le corps de Dieu. Je vous préviens. Nakozalaka toujours comment pour la bino. Mais je sais une chose. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à moi s'appelle Jésus. Mutabundisa ya longa ya zate. Mutakitisa Yesu na nga zate. Nandima Yesu na sala erreur te ya kondima Yesu. Nalanda Yesu na bomwana na sala erreur te ya kolanda Yesu. Nalinga te na sala erreur te ya kolinga ye. Parole matinga na motema. Nayembi nzembo na ngai ya enise ye batela nzambe ye. Manyanga pardon batela bon nzambe. Eloko mosusu matinga na lobi. Nani akoki opesa nga oyo nazangi ozwa na maboko no na mona te. Asa te. Papa, je veux partir. Bon, tellement que tu ne veux pas parler. Nalingina memo musika. Nalingina na commission superstar. Pour la bino élévation zande nino. Pour la bino yo kilti dans la live ozo kanga. Pour vous élévation zande ni. Bisika nzamba zwinga la place na za élévation te. Moi pour mina nga kimi na la kananda kunanga yo élévation te. Moi, 4 makolo na roula, les élévations, t'es qu'on a vu les élévations en déni. On a vu les élévations en déni. Otalisanga muta kufa bazumbongo babuki banki bakuntie nango. Bisika quelque chose mama bonga bandeli vie, pour présenter biso, pour ton tima bino kasi. Yaya fufu na yo liaka oh merci beaucoup je t'aime aussi fufu no liaka oliango na kinya au continent ko lali suka wana élévation no yango wana élévation no yango wana nzamba yebi le pourquoi a permettre yo oliaka funa yo wana nzamba yebi pourquoi permettre nzamba azobate Dieu sait le pourquoi il a permis tout ça et comme la vie nzamba azobate na luki nzamba na pasi wana yo papa ozaki wapi to oye la ngai que tu veux changer ma vie le Seigneur a déjà changé ma vie qui me connaît pas nana yeba un témoignage te nana yeba lisiba te nana zo yeba na mona tete awa amina nana yeba ngo te olingi nzamba nga tombola ndeni natikali ya kovanda na bando bondela na bibo yebi obutu boza na fierté directement na bengi serveuse pona no mwa ndenga obima esu wana te na bengi serveuse na yebisi serveuse na bi na bino bekatisa na bibisika o il faut nzambe na ngai impose bango po place oyo na vanda nde bakale nzela so elingo telema vanda nanu longa bato moko bazomultiplie baeffort pour me neutraliser po neutraliser nga bozwa nzambe boneutralize bopasoli nzambe boneutralize yesu bopasoli yesu boneutralize saint esprit sina bosimbi banyanga na bengi serveuse na lobi yaya s'il te plaît est-ce que tu peux venir aye na ese na bi omoni place tovandaki moto mwa azalaki wana wana nalobaki to bayoka alobi oui maman nese kita motu nese dit qui au prophète de prier pour moi je suis en danger. La fille a dimi risque abimi rapide akekutana prophète ainsi prophète alobi maman inisima envoyé
obondela mpona ye. Déjà ntango akie déjà prophète azalaki debout prière esama libanda papa na bisinga lobi telema bima kende soko olingi zongela ngai avant dimanche. Il faut que nous aussi avant dimanche. Papa, le nôtre samedi, il est 23h08. Naïete non. On ne touche pas la vie de tout le monde. On ne touche pas la vie de tout le monde. Comment yo kobenga nga pour un contrat ou ebi singa na contrat mo koza $100,000. Dia ba refusé. Contrat mo koza $100,000. Yo siko muto linga élévation. Tu n'as jamais été préparé. En seulement na mutu na wesate. Zamba a nyokola yote na zamba. Obundela ba oste. Mais tu as besoin de l'élévation. Okudani siko na kaya bongo. Na ofunda bango te ya na funda bango na lola. Elle va être la femme Tamar. Si dans la funda na lola na funda na lola. Yo luka élévation luka ndamba tombolo. Osala na nous préparer te. Préparer. Au coup d'un discours à Kaya Bongo, dis-moi au Sani, ma femme s'amuse lesquels il y a une semaine ou le samedi, et lesquels il y a un mercredi, s'il vous plaît. Et lesquels il y a un mercredi, s'il vous plaît. Les gens disent que les gâtés, et lesquels il y a une semaine ou le samedi. Quand tu cherches l'élévation, Linganzamba précieux élévation, on a déjà bien formé. Dans ma tête là, il y a l'enseignement. Naebi Nzambo na luka uta bomwana. Nazamur. Okilero dingi samati. Na dénoncer bino pour Nathalie Sabino que boza mukie makasi. Boza mukie makasi le boza kombo Yesu. Je n'ai pas peur de vous. Celui qui est en moi est plus fort. Je n'ai pas peur de vous. Donc, pendant que nous sommes dans un restaurant, Yaya, je t'assure, nous sommes tremblés comme ça. Quand on est dans la voiture, le prophète a lobby, quand on est dans la voiture, tu attends-moi. Le prophète a continué la voiture avec son ami. Je suis resté avec l'intercesseur là, ma fille là. Yatikali nae libanda to telemi boy yaya na telemi lokwa mutu azobanga lokwa mutu azada na insécurité na telemi boy na minute na nzoto pene salaki na ningani to fula na wa te s'il vous plaît to zolo ba marambo bien ozo elanga to fula na biso to kokonsi live po fula na oyo ka marambo zolo ba te. Le petit là, à boy ko ebisanga akei adonzela au facto zonga à cause na mutu ka bakei na camarade na basali prière bazonga ebisinga yi kota na kati ya mutuka na koti j'ai tremblé donc na komina ndako nanga ina prophète na camarade na ye to bibwaki na sela bani ko bonde na ebisi nzambe na bi yo pe place ozano yebi ke nga manyanga na botiko pardon ko permettre ngali soutenir la tentation modèle na kokiango te to na bonda na lela kinzambe na tatseke forme nyoso motema na ngelinga ke alinga koma kasi Yesu osikano Yesu ni bebi na libebyo na linga koma kasi Yesu yango nini yango abolanga ye na Yesu molato yo deninye ye bile yo deninye elo ote kabolo na Yesu na butu wana bandake nazalaki ya kolala na sapongi prophète akendaki te azalaki na ngai bandake nazalaki kolala na sapongi na sentir mpenza menace moko boye ya niveau moko tellement déjà kobange kote nga mwa ndambu na nzoto na surtout na ke rapide côté prophète azaki na kange na makolo prophète va deux c'est la prière na ebisa ki nzambe donne-moi la force de témoigner ça ils m'ont
été. Basantaki ke bisika au place à s'aimer zate. Préparer déjà accident grave dans là. Voilà pourquoi prophète a fait un téléma bon ba kenda qui va faire sa prière dans là quand tout kende. Voiture dans quel ça na ka bo dans là. La sentir menace dans ma forme ignoce. Voilà pourquoi je vous dénonce. 100% Jésus Yaya. Voilà pourquoi je vous dénonce. Yaya, ne te laisse pas influencer. Ce n'est que Jésus qui peut sauver. Ce n'est que Jésus qui élève. Ce n'est que Jésus qui guérit. Nous sommes en besoin de beaucoup Jésus. Nous sommes en train de vivre dans beaucoup Jésus. Et ça de l'eau est incapable de repérer ça. Et ça de l'eau au monde où on ne pas en besoin. D'apporter un grand Yaya, merci beaucoup. Et ça de l'eau au monde où on Luka. Et pas Jésus Ezaki. Ezaki. Jésus a la clé de la victoire. Jésus a la clé de l'élévation. Jésus a la clé. Merci balandi nyonso ya témoignage na biso boyoki makambo nini oyo ekomelaki Sœur Anis. Sœur Anis na biso tatation nini oyo ekomelaki ye. Bino balandi ya émission na biso émission chrétienne Tombola Yesu Kristo likolo na nyonso boyoki pe bolandi kasi témoignage na biso esilite. Toko continue yango na mikolo ekoya po ngonga oyo bapesi biso ekoki. Toko continue yango boyoka makambo ya minene nini oyo esamelaki sœur na biso Anis. Est-ce que yo okutana deja na batatation banda ondimela Yesu Kristo? Bolingaka komona mutu na erreur te na problème te, il faut bo critiquer. Est-ce que aussi okutana na tentation? Yesu Kristo awutaka jeune 40 jours mais kobima na ye mutu ya liboso oyo akutanaki na ye ezalaki Satana. Ayaki kotante. Est-ce que yo peut aussi okutana na tentation? Ndeko na biso akutana na tentation ya makasi kasi asengaki lisungi na Nzambe. Nzambe abatelie, Nzambe asungie. Tokomi na suka ya émission na biso Tombola Yesu Kristo likolo na nyonso. Tosengi na bino balandi ya émission na biso bo soutenir chaîne na biso, bo s'abonner, bo commenter, bo like ba vidéo na biso. Tokutani na mbalasima. Nzambe alola apambola bino. Merci beaucoup. Bye.